Okomisa ngai mobimba mpona yaki ndambu na maboko mayo. Étoile comme la lune, sanza ya bolingo qui éclaire l'univers ya motema na ngai Koffi mon bébé. Bonsoir, dans la News sur Télévision. Bonsoir, na communauté congolaise. Bande konanga toya likambo ya Cindy na Koffi Olomide. Cindy na Koffi Olomide, mambo masobele, moto epeli bande konanga Koffi Olomide na kati ya concert. Eserine kobeta na Cindy Koffi Olomide asali kaka ndenge asalaka bande konanga aza kotindika Cindy akindi kobina liboso ya bato bande konanga Cindy akomaki déjà femme légitime ya Koffi Olomide. Cindy amoni yango mabe, Cindy asiliki bande ko moto epeli. Koffi Olomide azwi bate akosala nini pona Cindy. Cindy na minute oyo azwi décision atika Koffi parce que Cindy pembeni ya Koffi, Cindy akomi lokola madame ayebiki Koffi Olomide akopesa ye respect, ako honore ye, mais Koffi Olomide kaka nde ezalaka air moko na baje na ye asalaka toujours en tant que star na biso. Cindy asiliki epesi pasi epesi mawa na komona ndenge na miso ya bato ebele na kati ya concert. Koffi abandi kotindika Cindy akebina lokola danseuse bandeko na quelle humiliation. Quelle humiliation oyo ndeko na biso bokechwa ya mbo alobaka quelle humiliation. Yango awa toyosabino bandeko na moto epeli entre Koffi Olomide na Cindy Leker. Cindy a se décidé bandeko bopesa conseil. Cindy asala boni pona Koffi Olomide. Cindy atika Koffi Olomide. Cindy asala kite karela te azala mwasi na ye parce que pona honneur na temps oyo afani na karela terre, Cindy aza ko se considérer lokola femme légitime ya Koffi Olomide. E komona ndenge mopao mokonzi ndenge asali ye bandeko na ngai bino moko bomoni video wana. Cindy asupporte te epesi pasi atanke mwana mwasi amonaki ke azwi mobali oyo akonore ye akorespecte ye meme na bageste. Mais Koffi Olomide akomaki komona na kati ya concert lokola azali mwana mosala na ye, mais Cindy akomi femme légitime. Bandeko nzembo oyo Cindy ayembeli Koffi Olomide toyebi te ezali mpona koprouve mama Alia ubi ezali mpona nini po Cindy na composition ya nzembo wana toyebi ke motu oyo akompose nzembo wana mon bonheur ezali Koffi Olomide apesi Cindy yemba nzembo wana. Mais Cindy ayembi yango na motema na ye na bolingo à travers mobali na ye. Metala ndenge azwi humiliation oyo ndeko biso bokecholo. Quelle humiliation. Epesi pasi epesi mawa toye kopesa bino sango bandeko na ngai mpona komona ndenge mwana mwasi aleli pe amoni ke akomi na suka. Eske ndenge Koffi abandi kotraite ba danseuse na ye oyo bino mo boyebaki Koffi bakangaki po kote ya Kenya abetaka danseuse na ye na oyo asiali na miso ya bato ebele kobimisa Cindy même par respect en tant que femme légitime na ye oyo remplacer mama na biso Alia, mais akomi ko bousculer kotindika ye lokola danseuse bima liboso. Bandeko na naza bomoni video wana na kozongisa so video bomona lokola ndeko Cindy akandi akomaki humilié. Alors epesi Cindy raisonnement ebele nazosala nini pembeni ya Koffi Olomide. Nazali moto ya mosala, nazali mwasi na ye, eloko nini oyo Koffi Olomide alingi apprendre ngai. Tala kaka libala oyo mwasi a honoré, mwasi ayembeli nzembo, mwasi akomisi parce que tomona basi bayemba banzembo mais akoyembela mobali na ndenge Cindy ayembi tomona nano te. Epesi pasi epesi mawa awa na minute tobisa bino awa moto mwa kilikili ezali Cindy aza kozwa ba décision moko impossible wana ezala ba secret na kati ya orchestre, mais biso tomeki koyebisa bino ke na minute oyo Cindy na Koffi Olomide moto epeli nde kopela. Alors nayebi te ba mama oyo balandaka biso peut-être bakopesa Cindy conseil asala nini. Na minute oyo Cindy andimi kutuba na Koffi Olomide ba oyo mosusu
oyo bazalaki komona te abimisi bango na miso ya bato atanke mama andimi bana nyonso. Mais Koffi Olomide honneur to respect à travers basi eza te. Bakisaki pa badanseuse komaltraite kobeta bango mais azalaki kaka toujours protégé en tant que grand star na biso. Mais bomoni ya Cindy Leker Kandi oyo ndenge azali kolela amimoni humilié devant ba public na ye, devant bato ebele, epesi pasi epesi mawa. Nayebi te conseil oyo ndeko okoki kozwa mpo opesa Cindy Leker asala nini, andima kaka humiliation wana ou bien akima Koffi Olomide. Est-ce que eza na moto oyo akopesa Cindy Leker conseil en tant que maman, en tant que mwana mwasi? Yango tobimeli bino to me akopesa bino image oyo esali pasi, esali vraiment pasi, ezali image moko oyo même la famille ya Cindy bakomona ba camarade ya Cindy oyo babengaki camarade ya Cindy MG30 akomona ndenge nini, ndenge ba traité ndeko na ye ya mwasi. Ba mama tozali ko révolter bino te, mais makambo oyo Koffi asali toyebi te parce que vina biso moko boye alinga mingi ba blague, mais ezalaki blague te, ezalaki réellement ndenge vie a bousculé azotindika ye na ba public lokola danseuse lokola travailler, mais azali collaborateur na pe azali moko azopese na kati ya quartier la terre. Epesi pasi epesi mawa epesi mbwa boyi. Est-ce que Cindy to zoye lokola musicien to danseuse ya Koffi Olomide to mwasi na ye légitime? Yango mingi basi mosusu balinga ko travailler compagnie moko te na mobali na ye. Pourquoi? Parce que babiloko oyo epasaka ekobanda kopesa mwasi bakanda bazuwa ya makasi oyo tomonaki jour moko na concert mosusu Cindy abeta pe Koffi Olomide mbata po na ba jeune na ye oyo asalaka. Alors bandeko nanga toyebi te soki eza revanche to retour ya bolingo na bango, mais video oyo nde epesi toloba bolanda na notre video na sima tozonga.